destitution à Joël Kabila nini koya ils ont acharnement contre les Kabila Benini bakuti nini kuna état d'urgence état de siège ba nommé ba militaire ya ko sala faux ba ko destituer yo par conséquent a FC clé que non mtu asimbi clé ya Congo mobimba c'est le chef de l'état Sama Lukonde ayebisi yango puis apesi même gouvernement na kombo ya Kachama c'est-à-dire le chef de l'état a compris que non ba gouverneur wana o bazalaki kuna bazalaki ko trahir mboka bazali ko coopérer na bato bazo boma ba mboka pour que bonjour, bonsoir, na bandino sur la face céleste. Mbote, na bino mbote, vous allez belé, partout dans le monde. Bonsoir, on a des par la fin internaute, dans les États-Unis, na moni pasteur César Munganga. Na molo ngane mama Sylvestre na Uganda, na Europe, na Belgique, na moni siwa mbanja. Na pesi mbote belé, c'est que ko mama Konde Chita. Vous en Asie, Océanie, en Afrique, précisément na moni Docteur Emery. Congolais ont ça honneur et docteur congolais à niveau Angola na pesi mbote sans oublier en République démocratique du Congo, c'est votre humble serviteur Moïse Mao Kantibal. Nimiso Bolingara, Tolobate, Autopé Sara, décryptage et actualité. Après destitution à Joël Kabila, Nini Roya, ils ont acharnement contre les Kabila Benini, Bakuti Nini Kuna. État d'urgence, état de siège, ba nommé ba militaire, ba Congolais ba Océanie. Et ça, c'est juste au limbo la biso ya bino awa. Merci à l'équipe Mobimba, l'avant Céleste Namoni. Oh, c'est ma caméra. John Maboke Bende. Ndeko Alvin Bianeto ba toujours. Lola lo les futa. Si ma tokoloba. Nzamba botoko zo wapi. Mwana mboka, na sens son manga to yambi. Kennedy Mwene, na ndo sa décryptage naï. Mwana mboka ba ole mbote. Mbote ndeko Antibal. Ouais, bonne santé. Santé moi qui OK. Joël Kabila destitué. Ça fait déjà 2 jours yango ba monsieur obesa acharnement ni ne batami si ma destitution ya Joël Kabila bino bolingi comme ça Congo comme parti état bindegni yo na ba ndeko ba Hollanda ba eba Joël Kabila za destitué pour na incompétence pour na diabolisation be pour na nini ba eba biti o ba député professeur tout monde kuna la majorité ba député professeur za ba to Katumbi destitution utelo wapi. Merci beaucoup pour na mutuna oyo tuninga inde Antibal mutuna moza très capital makasi oyo wapi sengeli baimboka partout bazolanda biso na la voie céleste vraiment na pesi sou mbote place nyonso oyo zo mibino comme d'habitude au mesana kolanda comme d'habitude Kennedy Mwene baole yeyo vraiment de Antibal omoni na koki koloba nini na lobakelo ko met fois Congo ezalaki dirigé na ba étranger. Congo mboka na biso Congo existe très longtemps, c'est-à-dire 18 ans même voire même n'époque ya Mobutu to sibisa ba conséquences ya ba étranger na mboka na biso prévaner Bizimakara n'époque ya Kabila le père baki na ba poste na mboka o Kabarebe baki azaki d'ailleurs chef d'état-major général un étranger un Rwandais d'origine mais chef d'état-major général ya mboka ya Congo na époque ya Kabila le père tolongwe wana Bisengeman ba travailler na Mobutu à l'époque c'était son père Bisengeman Mobutu akei les mêmes Rwandais wana bazali ko konza mboka ya Congo. Bisengeman aiko comme inspecteur numéro 1 ya la police nationale congolaise. Kaka na kati ya mboka na biso Congo. Ce qui est inéluctable autoroyi konimate na kati ya mboka na biso bapaya ba konza biso. Kabila ye soi-disant Kabila oya le fils aye tangwaye parce que bato ebele baye bakaba nationalité ya bato wana te Kabila na Zoé bazali yaya na leki bazali ba 50 Tanzaniens 50 Rwandais maman ya Kabila azali
ndeko ya Paul Kagame, maman Kabila zalaka rwandaise, papa ya Kabila zali tanzanien. Et là déjà on est déjà morphologie à l'étranger, ezali morphologie à congolais. Congo ils ont un problème nini ndeko Antibal, sengeli ba imboka bana partout. Congo ils ont un problème ya gérance à l'étranger. Oh, bah détruit Mboka très longtemps, merci. Une gérance à l'étranger. Voilà. Une gérance à l'étranger, merci beaucoup. Oh, yo, bah détruit Mboka très longtemps. Et puis, oh, bah BBC jeunesse congolaise, Nangonga Moulaï. Parce que, awa, to comme un régime, oh, yo, bah Mboka, bango moko, bah récupérer pouvoir. Malgré, bah récupérer pouvoir, oh, ouais, sengeli, bah Mboka, bah ça l'effort. Pour que ba longola misisa ba racine carré wana o ya étranger o izana na kati ya mboka ba longola ngo pour que ba tia sikoyo ba véritable ba imboka solo ba véritable ba oriosa solo pour que ba kamba mboka likambo ya Zoé c'est tout à fait normal ba longola Zoé en tant que gouverneur et ça les maté na capacité nini oyo Zoé akoki ko gérer province. Tout le monde est Angela, on a sali Angela, entreprise et on a beaucoup de bolingue. Non, non! La majorité sont des volets. Non, non! Professeur. La majorité professeur, docteur, on est bambo. De Quantibal. C'est là où on a Zoé abandonné ko sala yango avec intérêt moko songolo pakala. Na ligne ça ba imboka clair. Est-ce que que Zoé a déjà côté ba milice Zoé a côté ba milice pour que ba occuper Tanganyika wana et comme état mususu ndenge bazali koluka Lubumbashi et comme état mususu ezali rôle na bango bandai ko sala Zoé azo msambon wana pambate pour que ba tonga Tanganyika ba komisango kitoko ba komisango pena kitoko ba sala propriété soit kitoko. Dans les jours à venir, Tanganyika on a comme état indépendant. Azoko côté ba milice to yebi nyonso wana o ezali ko salema prévaner Samalukonde. Aouti ko uta Lubumbashi awa. Ayebisi gouverneur ya Lubumbashi. Ayebisi clair. Soko zo continue à lire insécurité awa na Katanga. Le commandant suprême des forces armées congolaises Aza capable pour le moment, il y a ça l'effort, bako destituer. Par conséquent, c'est clair que non, mtu asimbi clé, il y a Congo Mobimba, c'est le chef de l'État. Samalukonde ayebisi yango puis apesi même gouverneur Lubumbashi, préambule, ala ki ndenge nini oyo chef de l'État ngaka sala makambo pour que ay deso ba tu nyonso, prévaner awa na Ituri. Gouverneur, oh ya comme gouverneur lelo, lieutenant général, na kombo ya Ndima. Oh azali gouverneur ya Beni, je crois ce lieutenant général Kachama, na kombo ya Kachama. C'est-à-dire, les chefs de l'État ont compris que non, ba gouverneur wana o bazalaki kuna, bazalaki ko trahi mboka, bazali ko coopérer na bateau bazo boma ba imboka pour que ba bimisa. Ba iranium ba teka yango bango ba pourcentage mon konzamboka déjà ayebaki yango même likambu ya Zoé je suis tout à fait ravi ya koyoka lelo Zoé azali destitué en tant que gouverneur ya Tanganyika et ça peine loko oyo to saluer yango comme il faut on va retomber que non on doit la milice on va entrer tomber mais ça à travers la milice on va créer instabilité mon niveau Tanganyika. Non. Instabilité, c'est parce que au moment où tu es sur l'ande Quantibal, les chefs d'État ont déjà contrôle. Au lieu que le loyo, même l'Union européenne, ils comprendre la diplomatie au Félix Tshisekedi à Beteliba. C'est parce que l'Union européenne, balagi na kabal pour la makambo ya este wana. Mais comprendre d'été, et loko yo salemi pour que Félix Tshisekedi a réussi diplomatie sur le plan international. Moment où le bande Quantibal batu basimbi armement to batu basimba politique sur le plan ya
guerre à un moment où on a niveau est, ce sont les Américains. Grâce à la diplomatie chef de l'État est foutu. C'est-à-dire, bah retomber pour la leçon, il y a Zoé et ça dans l'autre et puis Tobanga et l'autre comme côté, Tolingi Siko qui est bas dans Mboka ba contrôler Mboka na bango pour que ba aider chef de l'État dans la vision où il y a Zanango, Mboka bonga ba Congolais peut pas se plaindre Mboka na bango. Pour na ba retomber na ba tout le quoi ba Zoé to ba Kabila et ça dans on soutien. On est si la diplomatie chef de l'État. Ok, merci aux gens. On est si tout le dossier à jouer. Tout le monde va être état de siège. Bah, décret, chef de l'État décret état de siège, tout le monde est dit catholique qui a vu que non, à ça on a précipitation. Tout le monde, la mouka pour Katumbi et pardon pour Mouzite, il faut le condamner à monter habité. Côté par Lucha, bah condamner un peu même si on a arrêté pédalage, à vous féliciter. Tout le monde a autonomé gouverneur militaire à niveau à Nord Kivu. L'état des gens, l'état de siège là. Quand tu as que non, on les va porter sous solution, instabilité, insécurité sur ma casse. Non. Ndegwantibal, Moutuna on a très capital makas. Insécurité et causalité. Nangine ça va te mamso bazali commis lamenté pour na likambu ya état de siège. Nalandi secrétaire adjoint ya PPRD Ferdinand Kambere azolo basé. Il y a que Mouska président violer constitution. Il fallait qu'il y ait un congrès, réunion au congrès na habité. Mais état de siège est dans la carte constitution de la République. État de siège. Mais Abengisaki tous les deux présidents, Abengisaki Bango, Abengisi président de l'Assemblée nationale, Abengisi président du Sénat, avant président de la République, à une décision, il y a état de siège, Abengisi Assemblée nationale, Abengisi Pena Sénat, à Solona Bango, Ndeba, bataille dans le Mbe Kwamboka, oui, et Sali, Ndeba autorisé, Bandimi, Bazaki d'accord, le chef de l'État. Ferdinand Kambere a la leçon mon côté o ya ko pesate ba Mboka pendant 18 ans tout le monde a mala monté lelo yo kaka ba Ferdinand Kambere on ba lobi que non ezali coup d'état pour le chef de l'État anya amisa campagne na mboka ndenge moko ya dictature to linto sabango boye mokonza mboka ake libanda constitution te peut-être ba tebele de Kwantibal baotanga mibeko likunzi ya mboka te esengeli aba koloba manyoso mokonza mboka azosala bandeko bobo kaba action na carte de constitution botala ngo est-ce que a violer te est-ce que azana na carte ya mibeko mboka to akeli bana non akeli bana mibeko mboka te ava sala yango ayambi président Assemblée nationale ayambi pe président Sénat basololi makamutu esalami nani même bandeko ya lamuka bazo condamné non j'ai compris que non par là na comprendre le conine par là ezali oyo to bengi diabolisation sur le plan européen Martin Fayulu wana ça fait normal c'est parce que na bato ba presse épinglé na bato ya PPRD bazali utiliser na quelques branches la communauté internationale et puis dans quelques branches bazali travailler à connivence la communauté internationale nous sommes bazali utiliser quelques bateaux il y a la mouka et puis même na bagène na lusha les mêmes bagène na lusha de Kwantibé sengi ba imboka ba très bien bagène na lusha wana ba banda qui ko marché pour l'insécurité au niveau à est lelo mokonza mboka a eu solution pour la makambo ya est et puis état d'urgence état de siège wana ezali ezalaka na ba délai c'est-à-dire ba délai moko ezali court c'est-à-dire par exemple une année to 2 ans par rapport ndenge mokonza mboka akomonela ce n'est pas quelque chose oyo et que pesa batu bazwa banki non et banda lelote et banda kana époque fait sécurité et ça na mibe kwa mboka sengeli ba imboka pas la apaiser ezali ligne des raisons au mokonza mboka sali pour que acha solution à niveau ya est wana ba ndeko na biso ya est ba kufimi net lobby mopoulo sai makasi bitumba makasi masasi ndemo ya kosakana te calme je crois ezwaki da quelques heures on a batongo ndo moni population sous asongli susu et puis au moment où je vous parle de Kwantibal par de ça sali musala makasi kuna na ndemo osakana te bitumbeli moko za kuna bibundeli moko ya makasi za kuna en tout cas kimie koti na moment na tongo ba imboka bazo sur la ville ba osepela na musala o mokonza mboka azali kosala c'est-à-dire bato yo bazali contre
état de siège bango nande bazali à connivence na Union européenne branche Union européenne même l'église catholique ba jouera politique ya mbela minu mibale koto bazali ko trahir peuple congolais ba na moy balakisi image ya ko lobela peuple congolais mais na butu ba ke ko sala makambo mabe pour na ko trahir nation c'est ça un peu mon kozamboka ça le komoza très bien état de ces ali na kata konso mboka akeli bana teza na kata mbeko mboka place mon kozamboka azaleli. OK, to continue pas de faire entre la Chine et Fachi. Nini Kabila sinaki na ba Chine pour na pesa Congo. Nini komi benda bikabe. Et causer que non et comme intervention militaire to que na guerre ne to monde dans monde na ibisa bande kolote. On va pas de faire entre la Chine et Tshisekedi pour na contrat chinois. C'est la bifo ba bandela. Et osuka. Merci beaucoup Namutuna, je crois chef de l'État ayambaka émissaire moro chinois awa ayakape awa basololaka. Mokonzi mboka ayebisaka est clair que contrat oyo bango basigné na Kabila est rejeté. C'est parce que Kabila n'est plus encore au pouvoir. Moutazali na pouvoir, c'est Félix Tshisekedi nazali chef de l'État. C'est tout à fait normal parce que contrat Kabila zakinin. Kabila zimboka akabi yango na maboka ba chinois. Do à 80, c'est-à-dire à 30 quelques pourcents, surtout à 50 quelques pourcents, ba chinois bazwa bomengo ya Congo ba utiliser ngo Kabila yepona ye avant na pouvoir azo régner mais ba étranger bazwa bomengo na biso ba utiliser. Non, le chef de l'État a compris que non, les Congolais est pour les Congolais. Le pays est pour les Congolais. Le pays n'est pas pour les Chinois. Mboka eza pour na ba Congolais, eza pour na ba Chinois té. Yango mon chef d'État lobby clair. Soki bolingi to signer un contrat, ezali contrat ya gagnant. Chine a pesi biso. Tout le monde aux États-Unis ambassadeur armé a dirigé par réunion militaire. Les amis à la Congrès à ba américain mais ba Chinois té. Pas tout le monde ambassadeur armé a zoko ta partout comme ici. Donc comme sous-titel. Dénégal les États-Unis pour favoriser la Chine d'été. Non, les États-Unis d'Amérique, Tobengi Bango Basali, partenaire privilégié. Il y a un partenaire privilégié, na Ozali partenaire simple, mais Azali privilégié. Mais Américain Basali partenaire na biso direct au Basali privilégié, au Toriko Gabango facilement par rapport à Chinois. Vous comprenez le Rwanda. C'est-à-dire, Batouana et Sengeli va comprendre. Quand États-Unis Tobengi Bango partenaire privilégié, oui. Représentant des États-Unis d'Amérique, c'est Mike mais Oyo, ça, on a la République démocratique du Congo. Ambassade des États-Unis d'Amérique, ils allaient représenter les États-Unis Mobimba, Owapi, Moutna Bango, Azalia, on a combo ya Mike Amer. C'est fait normal. Parce que, coopération, tu vas pas santé. Tu as un contrat autosignaki, coopération militaire entre États-Unis et RDC. Tout à fait normal, les États-Unis peuvent kobenga à partir de téléphone, ba bengi représentant la bango Azali, Mike Amer, tala kende boy, pesa moral pour na ba coopération la biso militaire. Mais ça fait normal. Est-ce que ba tu vas dire que comprend le rwanda que non to alina contrat auto signé coopération militaire entre RDC et États-Unis. Et sengeli bandeko baeba eloko wana. Bras de fer ezana ngote. Donc ba chinois basa la conscient ba ke no Congo ezana bangote. Eza ba congolais soki balingi monsieur bakena voix guerre sukandelo non la grande puissance baza na makasi ko leka ya biso non bakena voix wana ndeko atibal voix ya guerre et aussi mbaté c'est parce que tous mboka o eza béni mais yango to lobi na est kuna soki esimbaki mais déjà est wana et comme un pays mususu c'est parce que Rwanda na branche à l'Union européenne bana ko déjà est comme un pays mususu le col ensemble aboya na ye le col ensemble que le Congo ça okabona jamais ata ba bomi biso combien de fois bayiba biso combien de fois baboma biso est-ce que batu basila raté point vané baboma même banyama ba okapi ozaka na Congo na monde ate et la raté mais ce qui na zamba kuna ba okapi base ebele mais ba si ça ba na oboma basobota makaka ça montre que non Congo bako sala tout mais bako resi Congo te donc Chine a na courage yako yeba geso ki bazana poser loko na mboka na biso ba yé na voie normale to kosolola bango poto yeba balingi nini po biso peto pesa bango pe biso peto lingi nini
o bango esengeli basalela biso o biso pe esengeli pe tosala nini tosalela bango mais na kona ndenge mwa kimoyibi wana ekosimba te puis na système na bango wana oyo baza grande puissance oyo boye en tout cas na moment oyo bakoresi Congo te Congo ekomi musika bakoresi Congo te donc chef de l'État a na raison il y a côté les mais là contrat nyonso machiavélique au Kabila a signé na ba chinois au Kabila a signé na ba asiatique mon konzambo a na droit il y a ko écarter tous ces contrats on a signé par Kabila ba contrat machiavélique ndeko Antibal. OK, merci ba contrat machiavélique to continuer toujours na si je na biso awa na ndeko Kennedy Mwene. Toi makambo etali ya élection au bandeko ba bo salango. Chef de l'État qui nous a pris en 2023. Mais si ce que tu as battu, président Seni, ou à diriger, on est nani. Bah de battre un docteur Mukwege. Mais toi, mon canam est bimé à moi, tu sais que non. Azam, musa le bela coopérer, bah maman est. Makambuya, cause la président Seni, azam makambade. Alors nani, jockey ni oiseau ni nous à diriger. Seni pas ma ponami. En 2023. Merci beaucoup pour la moutuna de Kwantiba. C'est ba imboka partout ba zolanda biso. Na yebite est-ce que bako ki koye bisabiso première chose avant na kota na makambo tuninga pona makambo ya Seni est-ce que bandeko bazoe baté que non on a un problème très sérieux na mboka. Oui, bon dimito ki na élection. To ki na élection. To boité. Après élection 2023 si ba Congolais bazu solution autozo lukate il y a sécurité na mboka il y a social ya peuple congolais na mboka to que sur élection après élection tu sais que l'équipe chef de l'état après que les gars de que ce que biso ba Congolais to bénéficier na ngonini parce que biso toni que non tu sais que di akomisa biso na terre promise comme ça to yeba après tu sais que tu biso to comme na terre promise to yeba qu'est-ce qui va se passer c'est là où il y a un problème de Konangaï Antibal. Maintenant, les Kambouya Seni, chef de l'État a émis ce battu ce que non, élection Ali en 2023. Mais il y a une voix du peuple où déjà, et le but déjà, et il y a déjà Kalamingité, chef de l'État Ndimi, élection. Président Seni a Kobima Kalamingité, bah comment on a eu? Président Seni a kobima kalamingité ba comment na ye nanu to yebi nanu te mais déjà bazali ko préparer déjà président Seni o ya kobima et puis ba ça va réforme na Seni ba réforme belé vraiment ça nous prend du temps pour que to na élection en 2023 mais il y aura des élections mais toujours le cas de voir c'est moi comment c'est ça ba réforme pour que to na élection en 2023 ndenge et 5 na 4 libeko likozi ya mboka na biso. OK, gouvernement union sacré tozo lukambongo tozo mbongo wapi to ki IG va pesa ordre na ba DG nyonso ba bimate ba ancien ministre nyonso wa bimate mbongo pona facha réaliser union saka réaliser visionner au senga ndeni. Merci beaucoup. Attaque patriote attaque analyse. Merci beaucoup. Mbongo za na ngonde Kwantibal ba ministre wana il faut IGF papa na biso Gilles Alingete et sengeli Gilles Alingete a audité tous les ministres parce que baza déjà ba millionnaire chaque ministre a payé ça 3 millions ba côté sangona social peuple congolais iko simba baza na mbongo belé o ba ibande Kwantibal na mboka mais pour la commission fiscale pour que bacha na caisse à l'état bacha na action sur peuple congolais ba lingi bakanga bango bakele kokufa na bango na bango na boloko d'où to senga na justice ba changer méthode bo botoli bango na mbongo bo tcha sur peuple congolais botali combien de gens au ko pesa ye non bambongo oye zaki nango botali que non to si autant to tchango boye à cause de ta peine ya moi moké pona ko yiba o ya yibaki na caisse à l'état sans ordre du peuple congolais donc ils ont peu de choses pour nous retrouver sur ce peuple congolais babo to la ba ministre nyonso na ba mbongo bazwa na mboka oyo bazwa ngo ndambu ça Malukonde a fonctionné
pour la société peuple congolais makambo et aussi mais les question qui non pas votre la bango ba là ro ba yiba na mbok c'est ça les problèmes. Alors ce que bino côté parti des PES vous prenez pour na beau gagner tête haute pour 2023. Merci beaucoup Ndeko Antibal. IDPS à ce là jamais ko banga élection te IDPS déjà a préparé déjà élection kala. IDPS tant au côté na pouvoir dès que le président Félix a prêté serment, les mêmes jours, IDPS a déjà préparation il y a 2023. Pourquoi on a lobby en haut? IDPS est allé partir et sangisi bikolo l'union sont des quantibali. Et sangisi Bangala. Et sangisi Baswahili. Et sangisi Basakata. Et sangisi Batetela. Et sangisi Baluba. Et sangisi Bikolonio. C'est-à-dire, ezali parti national tant international UDPS. C'est-à-dire, UDPS a sa mère. Pour l'élection, UDPS a qui kobanga élection T. A qui kobanga élection T. Secrétaire général à UDPS. Kalamingité a aussi kokena ba tournoi. Baba Congo, Matadi, tout qu'on sort. À Tamboli, pour nous sensibiliser Baï Mboka, et puis Baï IDPS, oya, la province n'a pas besoin la capitale, à Sangisi Bango, solo, les salles tournoi naïe, comme d'habitude, n'engue enseigner les Rosalango, à Saliango. Il reste que maintenant, à la province, Moussou, est allé au Bukavu, même place, c'est baguette, on est allé à Ugopo Kenekuna, et même la Bamboujima partout à Lubumbashi. Il y a encore du temps, quand la minité est au Salema. Donc, IDPS a préparé déjà l'élection qui toque à Zali, Kobangelo, comme côté, et puis IDPS a gagné l'élection sans problème. Et puis IDPS fait pour le moment, a vraiment changé ma casse en 2023. À ça, on a été de continuer. Ok, tu as un petit à souka pour nous négocier. L'émission est tout le bateau, tout le bateau. On a besoin de contredire des Kendi, aux hommes de la Mouka, ou Bengi Antibal. Oya olekana awa parce que bino tsusu bokimaka donc indi émission comme na suka aux en 3 minutes question à Tibala tout noté na ezangaki na mot de la fin non 3 minutes yo na caméra pas to kabwana. Merci beaucoup Ndeko Antibal et loko na lobiango na la voix céleste pour qui ba tunyo surtout balanda parce que Kennedy Mwene azamu utaba sentimate ngai naza objectif na ndenge oyo nga na santaka na ndenge oyo nga na lobelaka tomoni Gentini Ngobila lobby asalisi réunion na soi-disant ba président collectif par parlement debout soko tali bilongana Ndeko Antibal eyebani kutute mais Ngobila ayambi bango na cadre ya ba président collectif par parlement debout. On se pose la question koyeba Ngobila ayebisa biso na quel pouvoir oyo ya nango alobi ba collectif ya funa ayebisa biso na quel pouvoir oyo ya nango ya koluka a débaucher na ba parlementaire debout. Ça c'est oyo ekoki ko salemate tozali ko senga na ba président nyonso ba parlementaire debout Ngobila zali mutu nyonso lokola biso nyonso tout to sengi na bino nyonso bandeko to mi se mobiliser to porter Ngobila plainte ayebisa biso de quel ba président parlement debout oye a solaki na bango biso moko toyeba kande Antibal toyebani tani mobimba collectif yebani na batu obali kamba collectif bayebani Ngobila batu wana azoli bango wapi eloko na bango melfa que non et dans nous ba comprendre makambu Ngobila a osala te tala ba bêtise asali na Zandu lobby ba conseil chef de l'état balaki na Zandu le bezaki mutu na Zandu voire même Didier Chimanga alaki wana ti peuple azali ko expliquer Didier Chimanga ba bêtise Ngobila azali ko sala na niveau ya Zandu c'est-à-dire Ndeko Antibal to senga la bande kuna biso to porter Ngobila plainte aib sa biso ba président parlement de bona bazaya wapi oye amisa biso to yebi bango te akomema biso bango. OK, merci to komina souka. Et puis na bosa inte na pesa mbote na ngai desili evita mboke bendesili non. OK, na pesa mbote na ngai na
papa na biso Francis Lissas na niveau États-Unis d'Amérique président de Georgie Bambo Tebele et puis sans oublier docteur Emery na niveau à Angola et puis à Paris Charlotte Ndenga la mère boss mais opprimé Bambo Tebele numéro WhatsApp plus 243 85 888 66 87 plus 243 85 888 66 87 na yo pende Quantibal na musala za ko sala na remercier makasi et puis na bande ko surtout au balanda la voix céleste pour s'abonner massivement comme d'habitude. Merci beaucoup na musala na oza ko sala merci. Ok, merci Togomi Nasuka Nasuki mission na biso. Tolo baté autre ça décryptage argenté pour c'est votre humble serviteur Moïse Mon Quantibal on est bien ça ndeko ke di mo tout ça décryptage et actualité. Vous avez mis tout na vous bengi bango apesi numéro téléphone. Vous avez mis tout na la face au commis na WhatsApp Antibal au répondre. Merci ndeko John Mboke Bende ou Osra Moussala Makasi, merci l'équipe Mobimalava. Vous s'abonner pour na bozoka actualité en temps réel. Merci de répondre à l'invitation. C'est actualité Zali Oya tout partager. Affaire à suivre. Ciao.